Capage TV. Capage TV. Et pas sœur Marie, modèle né ya ko composer basa. Na modèle né ya ko yemba. En tout cas, waouh. Azaki différent na catégorique na. Capage TV. Sœur Marie Misamu kokufa oui, mais au moment la sœur Misamu ya mwana azali. Et so otali voix échanger pentate. Eh otali pe moi ba inspiration ngo échanger te. Capage TV. Ngana yebsaka mwasi oza pamba te kozala mwasi. Lokola nzamba lingaki kokita na niveau na yo, o mema ye 9 mois, o melisa ye, aotiko pamba te so oluki ye. Capage TV. Mwasi précisément azwara libala à partir chance à libala à partir il y a 15 ans, tu as 25 ans. Ceux qui ont raté place wana okomi na ba chance ya ba grâce na Nzambe. Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports. Chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro ne sera pas général-major dans la art. Voilà, merci. Capage TV. Bienvenue dans Capage Télévision, on est ensemble et joyeux Noël 2019 et bonne année 2020. Dans le Seigneur, toujours dans le souci de vous faire plaisir, on a des invités et on fait partout pour vous chercher des invités de diverses marques. On a notre sœur Nseya. Rita Nseya. Bonjour maman Nseya. Bonjour maman. Santé madame. Ngolu na esiko na biso. Et merci pour nous répondre valablement à l'invitation à Bisso. Au moins, à la fin de l'année, tout ça, il y a un bilan, tout ça, il y a une fête, et puis, mort, ils ont repéré dans la famille, tout le monde a dit et puis, message, il y a réconfort pour nous. Et puis, bienvenue dans la chaîne de Bisso. Merci beaucoup, Nalingi, ko ben d'attention na yo yozota la biso ko zappé na luté. Et yeba ete ngonga ekoki pour na vie na yo, nkolo aloba Efrata, parce que et ça na réalité na ba problème to kuta nango to zwe nango ba solution te et na yebiso ke ngonge koki pokota 2020 avec réussite avec victoire tango yango yo oyoka nini onkolo amemeli yo na album na biso otoza nango Efrata nkolo akaniselo bolamu. Merci maman Ritoza ressortissant église na outi une église précisément Nouvelle Alliance Armée de Vainqueurs na Matete. Oh wow, la matete. En tout cas, merci de recevoir. Puis tu veux si la matete nyos, moi landa biso mbote. Et banzembo ya lelo, et comme na moi monotonie banzembo ya nzambe. Donc on a débat na biso sur des chansons chrétiennes. L'église à lelo, tout le monde a soigné boy, pasteur wa kenda ki boa pas zongisi. Maman rit pour na yo ko bani pour la évolution ya d'éviter de tomber en temps de la fin. Eza likambo wana ya tata na mwana. Eza likambo ya tata na mwana. Bible lobi fimbo eza sima ya zoba. Quelque part nkolo azali kobeta batu ne langa so moto asali mabe. Nkolo abengana batu na église po baboya ki kotosa. Soki papa na mwana baswani yeba ke après 2-3 mois okuta bango baza ensemble. Donc inutile kolanda ba conflit na bango po papa na mwana bayoka na kaka. Donc soki babeti mwana ke libanda ta babeti 10 heures. Yeba ke 18 heures ya dana porte ndako kenge la papa la lito ala lite pona kota donc boyoka nezalaka na kati. Et puis na ba chantre moi banzembo o ezaki ya kala yango pete eza siko parce que banzembo akala ezaki vraiment édifiant mais bazo réclamer banzembo ya mikolo eza vraiment na ba fonte. Par exemple banzembo akala ndeto yo ba moyo ba papa moyo moni ba teste wana mais siko yo e koma moi mona yo kanzembo nzambe mais o kanga lo kanzembo mokili.
vraiment ezali lolenge nkolo azopesa inspiration na moto na moto ozomona chaque fois soso oyo azobota maki aobota maki nyonso chocolate aobota mususu pembe aobota bana nyonso bazalaka pembe te bamususu bazala chocolat bamususu bazala pembe ezoloba nini donc na kati ya révélation on nkolo azopesa musicien na musicien eza na ba texte na yango pe eza na ba mélodie na yango par exemple eza na nzembo moko nkolo apesa ngai depuis 2000 ans na yembaka ngo na ndenge wana donc so olandi yango oka olokwa ba forme ya kala nayebisaki même ingénieur nanga kobakisa baso ebele te tika yango toyeba ngo na lolenge wana totie mpe bacommentaire mingi te tonga toyeba ngo na lolenge wana eza kaka ke mutu na mutu aza na révélation na ye na texte oyo nkolo opesa ye oyo azopesa na libota na nzambe. Merci Mama Rite, normalement la piste ebele kandi na yebisaki yo oyamba Yesu na nini okoyeba? Oui, nayamba Yesu na 9 ans précisément mais nazwi baptême na 14 ans. Bon, famille on a collé là qui, nayaki kokolela là, ma tante assez akufa kala. Yenda zai komemanga ekodim balongo nga ekodim batenga yi modératrice na ekodim balongo nga modératrice babaksinga intercesseur protocole chantre. Wana nazana on a 9 ans. Donc natang na bandi kosala team kambinanga pasteur nanga o lelo aza parrain ngai ya mariage pasteur Komba Bernard yende mutayeko fisanga bingonge koki oyamba ye okota sko na kata baptême parce que so yambi Yesu fosko ndima ye okufa na ye pe osekwa na ye nde na yeki kozwa baptême. Merci Mama Rite, lelo na moya lelo tozomona bana na nzambe belé et surtout bana ya basi donc pendant la point ya ba jeune fille parce que vous allez maman vous allez marier vie comportement vie habillement vie makambo ezoleka eza pena makambo ezali vraiment ya bien te ndenge nini mona mwasi nanga ko se comporter de ye moko selon yo nakoki koyebisa ba jeune fille ya lelo mama oyo so perdre espoir ke libala ezoya te yo oyo so bungisi bami connaissance oyo bazalaki kopesa o mwa poids ya koloba ete na tikali sel te otikali na Jésus Christ comportement na biso ezali nini mwasi précisément azwaka libala partir chance ya libala partir ya 15 ans tina 25 ans ceux qui ont raté place wana okomi na ba chance ya ba grâce na Nzambe. Alors moi ça se comportera ndeni faut azalaka tout le temps la présence en Nzambe koyoka Nzambe il faut yemoko assez discipliné ya koloba ke place on a okoma place on a okoma te on a osala te pour na Bible même Nzambe azoba na biso il y a part de Dieu et part de l'homme chaque fois tozo pesa ka Nzambe part na biso tozo sala ya biso te ndo ozomona ba jeune fille bazo comprendre te banani bazali ngana yebisaka mwasi oza pamba te kozala mwasi lokola Nzambe alingaki kokita na niveau na yo o mema ye 9 mois o melisa ye aotiko pamba te so lukiye soko koti na kata profondeur na kata ba intimité na ye orozwaka oyo yo zoluka totika ka nde ko se distrait ko landa la mode parce que soto landi la mode po Bible lo ba na batanga suka batu ba obunga alors na oyebisa na jeune fille azolanda ngai jeune maman azolanda ngo a perdre espoir ko bungi se likate po il y a encore l'espoir na ba o bazo vivre c'est discipliné kota na kata ya intimité na Nzambe et au réussir Nzamba oselo bolamu. Merci Mama Rite, en tout cas on se fait vraiment la sagesse na yo et puis nande tozo partager ezaki to s'échanger coup tout mais ezoki était quand même bien et tant ba lobaka que alliance ya loboko ezalaka synonyme te ya kokanga na motema ya bolingo ekanga na motema ezaka vrai ça les combien d'années la barrière 14 ans. Wow. Alliance na sambeli pe na Bethel. Na Bethel mingi tozaye kolata alliance à l'époque. Pourquoi? Parce que apporte à ça ba alliance eza ya yo oyo sali spirituellement na Nzambe. Ya mi balé o sali na mobali ya bali yo. Ata na otambola na lata alliance te mena oyeba kati na que je suis marié. Poso na ke ko sala lisu mobali o mona ngate me Nzamba o mona nga opinion ngai. Alors alliance o tozo tia kaka pour ba respecter yo. Pour mutunda respecter yo non pour Nzamba respecter yo alors de préférence tout ça la alliance ya Nzambe na mutu qui ko ça l'alliance na mutu parce que alliance na mutu kata na déception za ka au rendez-vous alors faut tout respecter des alliances spirituelles afin que tout koba tant Nzamba sala ki alliance na Abraham atika ki Abraham te jusqu'à ce qu'il accomplira ki o asenga o alaka ki Abraham
ndo omoni bato batambolaki kala na Yesu na kati alliance bazalaki jamais dessus. Peu importe valet mon pepe mbonge avant d'aika wana azozela yango et jusqu'à ce que et se accomplira qui na bomo ina bango. Maman est soumission et utaramini na nini et puis moi c'est pas la kaka soumise to soumission pe mususu les arapé mobali ayoka moi si na kati ya bon kovanda na kati ya libala eza facilité non eza pe bien pour sunga baenanu bakoti to bazo se préparer pour na kokota kokota na kati ya ndaka libala ce n'est pas facile et kovanda ko umela batango ebele parce que oya utine éducation bovandi ha bo bana koyekola eza pétété soumission na koloba mingi na biso basi parce que nkolo alobi na mwasi soyez soumise na part ya mobali balobi na mobali aimer balobi yenda linga mengana za kasuni donc eya na buto eya na moi na za kasuni ata babeti nga bavimbi singa na aka na kata soumission pour ceux qui amoni nga leo na kata soumission lobi na kata soumission lobi okuta na kata soumission malgré ma bena ye akoluka changer oloba mais moi si o azo kofinga ngai na se to azo ko ignorenga to azo mona mama na osala te nkonyo sasa osala aotika ngo parce que yo za suni moi c'est libala fois à la kaka na ba camarades ba marié les ala rendre peu possible fort possible que atika la peine qui camaraderie ya bandeko na emisusu ya ba camarades misusu ono ba balade parce que comme na ba balé belé que mobali soka bali moi si akomi ko pekisa ye na ba camarades na ye to baza célibataire les a rappelé danger. Bon, ils ont danger ceux qui ont moni que ba camarade na ba omeme na mabe. Ceux qui ba omeme na netinga na yo ndeto sabwe. Muto op exception bala zata. Pour jamais ngana ko lo ba ke yo salabo. Yo pe jamais ko sanga ke salabo po o baby silangai. Ngape na ko lo ba te yo kende we po na ko baby sila yo. Yango wana na biso batu. Il faut tozala kaka batu oyo to yeba moto o azo memanga malamu to azo memanga mabe même bible zo bala biso fuyez le mauvaise compagnie yo moko otala te yaya conscience na yo ekokosa yo te oye ovandika chaque fois camarade wana ebisaka o soki obeta oyo pe beta kai sozo finga oyo pe finga kai ok net exemple na biso baluba okoyi ko tombola te eloko liboso mobali na yo to okoyi ko tombola parole te alors faut kitaka soka yebiso nengo moni ke ça le contraire o sala te ale chaque fois ya so biso bongo yo zongisi na nzela na yo na ena bongo la moninga vraiment merci maman Marie donc il est bien tant on va le voir que moi sindi azali fongola ya nyonso moi sindi atonga ndaku na ye pe na bana base ya bana ko lo ba c'est vrai oui. Oui, parce que balobi, dans mon candidat proverbe, une femme sage bâtit sa maison. Yaya, le lingue toujours tambo na mokili, ozo mona ba divorce comme yebele, eza basinde ba oye ba supporter mi bali na bangote. Ozo mona ba nebele ba so koma éparpillé parce que maman zo ko encadrer te. Mwana oya pasoli sani na oya sika papa na yo mobali no alelaka oyo moni eza plus cher important. Na ndimito ozo mona no boka elibanda. On récupérer malgré on bête au PC punition na suka nango o bercer kaka ozongise kana sama ko eza lo lenge moko na mama oyo afandi na kata libala ya koloba ete ata mabe komi na bana na ngai na benda bango à travers Saint-Esprit na makasi na ngai te na prière na kokene nango na koluka ko éduquer moi na malembe tia kozonga na kati ya nzela na Nzambe biso ba oyo to bimi lelo ce n'est pas dit que to botama ki na ki bo sainteté moko boye to saki mise à part moko boye te to kola ki pe moi bo jeunesse ninga ke mema biso mais le lenge tata moi si na biso azali ko mema biso chaque dimanche chaque mardi chaque vendredi OK culte te ozana mbano na yo dengo ozo somba bilama no olata comme jeune fille ozo lata yo mo olata monika to olata mabe ozana mbano na yo donc c'est-à-dire maman quand ndé muta bongisaka yango moni soki mwana baby oki papa lobi c'est ta fille mwana na yo yango zo mona ke biso ba mama esengeli to kamba bana na biso to kota nango na kata profondeur à prière en fait que lobby bana ya mabe ya libungi bazalati. Merci maman Ritozo kende rapidement to kota siko na base ya masolo na biso ya musique
Mais la monnaie est vraiment très important. On a la payée de l'anga. Dans tout moment, la question vraiment est belle. Sous la clôturer la question de la maternité. Nous avons dit maman on a quoi bisanga. Et là on y a so et là on y a so aux sentir pour la mona na balobela rango mutu nyonso. Oui. À part même sous médecin. Question nyonso pe hôpital nyonso soko kei kilo soki ozongi mutu nyonso ko tout non zo ka ndenge ni ezaki ndenge ni sauf là mususu mama botio to bandeko non ba précaution nyonso wana bana basi ebele na ba mama ebele ya lelo ba yebi yango est-ce que ko ebisa biso ba mbeba to ba précaution nini o mama akoki kozwa tango zana na mwana. Merci beaucoup la question on est très important. Moi si nyonso asi amemi moi na libumu oza n'importe qui parce que nzamba tindi peut-être o apesho aza mobiki simoko ya Congo na biso peut-être o wana aza Moïse ya libota na yo oyo yo lingi otika ye à portée de tout le monde. Maman o ya memi zemi premièrement azaka na vie de prière. Deuxièmement azaka na komi bomba a disposer makambo nyonso na mesa te. Sini nyonso yo komona ndoto nyonso yo kozwa a cause ya eloko yo memi na libumu soki omoni nanu mosala ya nzambe te obondeli ndoki oluka médecin ntango koluka médecin ye makambo oyebiso yango yo osala esengeli na mwasi amemi zemi azala mwasi ya losambo azala sage mpe azala prudent mpo abénéficie na eloko amemi mpo lobi etalisama na mokili te amemaki eloko ezalaki très important mpona bato nyonso. Merci maman, tu comme une étape ya ndako ya libala, étape ya ba mariage et comme une souka pour côté la musique. Dernière question au de ça là pour na retourna yo. Est-ce que charge de ba marier les arts na ba pareil il faut qu'on ait à l'église. Il faut qu'on ait à l'église. Pour ba les belé ndako de ba qui bosso ba divorce c'est vraiment mingi cause nini ba pareil bango mo ba ko kota ko affecter libalo bango moko bazaka na sima pona ko kengela et puis pona ko parrainer charge ya libala ezaka pa bana. Merci maman. Charge ya libala ezaka na ba parrain te. Charge ya libala photo tikela ka Yesu mokonzi ya libala baza wana juste pona ko sunga biso na ba conseil mais oyo etali makambo spirituel ya libala ezaka combattu makasi mingi koleka eza ba réalité mususu okutana nango otali olobi oyo mobali o modèle okende ata na bengi nanya ye ate ya oyoka te oyo esengaka losa okoki kozwa ye ozomema ye na prière soki aboyi kokende prière yo moko mabolongo na se ozo prier ozozwa charge wana ozopesa na Yesu Masiya et pas ba pareil oyeka koluki conseil et puis kobimisaka nyonso te intimité na oya kati ya chambre kobimisaka mutu nyonso ta yo kaka yango et chaque fois oyebi motema ya mutu te chaque fois que ne kopesa yango kobeta ngo mutu ngo opesa exemple quelque part exemple on attend mutu esungi mutu wana pete et lundi si nango pe yete ezeli ememelo pe solution mon côté omoni ke yo moka mutu ozo bunda na libala yango pona charge ya libala totikela Yesu Masiya akonza biso. Importance à discrétion la vie à mon. Épargne rien na bitumba. Épargne rien na ba danger. Épargne rien na batu o baza tout autour na ye pona ko bimisa ye mabeto pona ko kwisa ye na bambeba. Et merci tout le monde à baembi ebele, tout le monde à album ebele, tout le monde à bato nyonso baemba ka motino bimba banzembo to lobi ya nzambe unité ezati. Servitude il se fait album Efrata orolobani non observation na yo na milieu musical ya lelo bon na monde musical na biso na koloba ete bon bayoka biso na musika bajisa biso pe na musika pusana nanu peme na mutongo balobi aka mapeka milai pusana nanu soko moni kaza mapeka milai ndo se retirer tangu non okuta na yete au solo na to aborder yete ozo juger na musika même kolo sepela te vous appelez AMCC bon nazana AMCC te pourquoi non quantité ozela na album ebimato bon non na quantité kuna nazozela pe album ebimate mais nazozela temps oyo kokuka na kokende et pas ya papa na biso frère Patrice. OK et ils ont combien de titres album là ils ont 5 titres to sali ba titre nini tozana Efrata
tozana yawa kosakate tozana ozana ni mambo tozana na monate pe tozana bolamu na Yesu na année oyo ya 2019 so vous ça la bilan pour na yo moko et puis pour na ba chantre chrétien pour le bani pour année oyo namoni bolamu na Nzambe mingi namoni yango na album na ngai namoni yango na ndaku na ngai namoni yango na ba chantre na ngai eza na ba misusu bazaki déjà ya kolongwa ko bunga nzela mais à travers bolamu na Nzambe ezongisi biso na ba mission chrétien oyo neti déjà na tambola repa na bango lokola ba mama Micheline Chabani Alice Ali namoni pe bolamu na Nzambe à travers ba prière ba message encore apesa ki biso ya kokutana na bango en tout cas on est ensemble et bolamu na Nzambe ezokuba et différence fineza entre maman Chabani ya koteya na ya koyemba on dira limwe pe na milia ya loyembo pona moni concert mo bozaki na karaté bachaki ba pano ezaki sorti album to te ezalaki anniversaire na a totalisaki 50 ans. OK. Différence ni ce que ezali entre Chabani ya koyemba na ya koteya azakaka soko luki na ba concert neti année en tout cas tobeti ba concert parce que je suis prête ya maman et tobeti ba concert mingi triomphal Sulutani tozaki wana concert mususu eza préparé tozoko ba azaka na musique na côté ya pesa un bulldozer vraiment c'est un bulldozer. Merci. Tomoni Rite Misamu bimisipe titre moko mais on dirait bino batu ya ba musique chrétienne bozo tchève vraiment katé batu basepela ki la sœur Marie mais ba éviter que moi na pas ali ba ko soulever à qui biso mon observation non par rapport à wana et là on a kosenga eza ba soutenir ye po ba bimisa yepe parce que toromona sœur Marie Misamu kokufa oui mais romona sœur Misamu ya mwana azali et soko tali voix échanger pentate hôtel pe moi ba inspiration ngo échanger te na yoka ye déjà koyemba et na landi déjà bandembo asali na YouTube wana et to soutenir ye to simba ye akende liboso et là on y oloba témoignage to et là on y marqué pas sœur Marie et pas sœur Marie et là ko remarkanga makasi modèle na ya ko composer ba chant na modèle na ya koyemba en tout cas waouh azaki différent na catégorique na ye mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fo na kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba musicien na tout baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga ah hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga ah okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutulingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta.
na misunga ta santé c'est ta vie. Azali penda différent et azaki simple malgré na qui tant kuta na te tant osenga ki to kuta na selon message nkolo apesa ki et kota ki moi en biscade na qui matanga ya ndeko na ye on a déjà nzamba révélé sur comme surier et ya ba kufa kaka to mama susu bon c'est les cas nango parce que faut koloba rapona prévenir ba susu c'est ça nango eza danger te. Merci beaucoup. C'est très important loko wana. Et biso téléphone inconnu message eza na contexte wana. Et loko na ningi koloba mingi kobeta cette place wana. Biso ba musicien to yoka nzambe mingi. Voilà. To yoka nzambe, ce n'est pas dit ndenge mama Ruta yeboye akoki na nyonso te. Et kozala na sœur moko abani intercession sika nkolo alobele na tina na ngai na koboya koyamba yete na koyamba na yoko nkolo alobi na salela et na ko examiner oyo na kokoka osalela na salle ona kokoka te na koluka molimo na nzamba sunganga elo na kosenga na biso ba mission chrétien to yoka nzambe ezala mutali boma mutali na message wana yoka yango nani na sima oyo molimo na nzamba otinda opona osala yango. Et merci service et puis programme na yo, actualité na yo, batubani bazwa yo, album Maka, nyonso wana tozela ngoka. Sortir officiel l'album Nabiso Efrata. Et ça déjà le 22 décembre Oyo 2019. Et ça le 22 décembre Oyo la victoire, na veni Ikelema numéro A9. Hein, commune Yakalam. Donc en diagonale l'Intermatongue derrière Acopolis. Ce qu'on commis déjà wana au mona église la puissance de la parole tous alawana le 22 c'est un dimanche yakana famille yakana bana to célébrer nzambe to tombolena o célébration na 2019 mobimba sortie officielle et ça le 22 décembre yo yaka o somba CD ozana posa habillé au benga numéro na biso rozoyer moko maman Ruth to la sœur Ruth Nseya et to kwa otikela obillet tinanda. Vraiment, merci pour répondre valablement à l'invitation à Bisso. Merci. Il y a un mot à dire par rapport à Capacity TV. Oui, ça va. La femme dans le foyer. Merci beaucoup. Nzamba Pambola chaîne Oyo et à Pambola Okoleka. Naniko yebisa yo perdre espoir. Naniko yebisa yo. Oyo lembi olobite nzamba zalaka te. Naina yebiso komi temps kolo aloba efata ouvre-toi efongwama nini efongwama yaka oko découvrir biso tozwi ngolu yako yoka message auteur vanda ko basé sur yango tomoni ebele penza basaleli biso mingi na remercier batu nyonso oyo en tout cas baboy ko boaka mbongo na bango par-ci par-là au bible lobi boaka li para mai na quelques minutes lokotango eza déjà ya kobeba na pesi bango nyonso merci le prophète Marcus Efata yende muntu o wapi nzambe nkolo apesa ki biso occasion okuta na ekosolola na ye et akopesa biso espace oyo mingi et nzambe na lola pambola ye le prophète Michel Chimanga et pasteur Levi Makonda Mbuta, apôtre Tambulu Koki, Samuel Kabongo et Nzambe na lola kantela bino bana nyonso bazana groupe ba continuer na biso musala oyo et Nzambe na lola pambola bino za posa ko benga biso ko inviter biso na église partout ya weto yaya ko banga na yote to ko ya to sa musala Nzambe comme il faut. Numéro na ngai ya téléphone ezali 089 74 48 448 wana so bengi sur WhatsApp, Facebook Mama Ruth Nseya et okozwa biso tokosolola mokonzi Yesu Masia apambola biso. Amen. Biloba pona Ruth Misam a Hollanda. Ya Ruth Misam sans le bienvenu na yambi yo penza na motema nanga mobimba. Tika ete nkolo matisa wa tombola lisusu kobaka na kata intimité na Nzambe okobimisa oyo basakoli musuna bayoki te. Bayemi musuna bayoki te mafuta na Nzambe za likona yo na kosepela mukona ko yamba yo tokosola na ndako nkolo apambola yo. Et puis na bato bazolo basala a reproduire banze mususu ya mama na ye cause la bien on za pour oui ba remix oui oui ce n'est pas un problème. Et ça coûte bien ndeko sala kutu susu
impact ezala so makasi po bato ba se souvenir na se wa Marie Misambo rapidement. Vraiment. Merci maman Ritse. Merci. Et merci Amen. pour notre temps et disponibilité dans la capacité télévision. Donc comme il souka et merci ba maman Bolandi Bisso, ba papa pe Bolandi Bisso, ba to arrosoir quelque chose parce que à la capacité télévision tu dois quelque chose. O arrosoir bazwa. Joyeux Noël na ba onus Bolandi Bisso. Bonne année 2020. Donc c'est dire bonne année pour nous ambazo battre la Bisso. Donc au côté yango na détermination. Et merci à prophète Marcus et Frata pour l'assistance. Merci à Bolandi Bisso pour s'abonner, pour aimer, pour partager l'émission na Bisso. Pour soutenir peu belé sœur na biso Rit Misambo Marie Misambo tikela biso ndeka bolinga kié bolinga pa œuvre na parce que tozo mona yé quand même à partir ya maman na bango. En tout cas merci pour la baba la biso. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Diaspora ba auto nanga Cynthia Page place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botu na nga botinda nga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue au Koti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge, na ko découvrir na Mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à Kimia Sif Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o ba mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali lege bar ezali nyos ezali Sif Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins ni na oti Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bon contacter ka Sif Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Sif Loge Zambe nangaye ya wako sakati yawe Zambe nangaye ya wako sakati yawe Zambe nangaye Yawe Zambe nangaye ya wako sakati yawe Zambe nangaye ya wako sakati yawe Zambe nangaye Boko sabato mate Boko sabasakurite Mwana moto te yawe Zambe nangaye Mwana moto te yakosa Zambe nangaye na lusisila papae na mangengenge yosuna ngai na itandase papae oloba kyoko tumura ngai oloba kyoko solela ngai batemwe pe bazalaki bayokaki kasi bamonite bayokaki kasi bazomona te bakomika tuna ngai opisa mbena yo bato bakoma koseka ngai wapisa mbena bundelaka oranga bilaka esiri to ezali onanga makomi ekauki Yokalo sabo yawe Zambe nangai Yawako sakati yawe Zambe nangai Yawako sakati yawe Zambe nangai Zama malula yawe Zambe nangai Yawako sakati yawe Zambe nangai Yawako sakati yawe Zambe nangai Mobali nangae papae Mobali
kiso nzamba bomoi ulaka ana mwana upisa ana mwana ulaka brame osila kokokisa na génération nanga na kokufa mobola te mwana na moto te mwana na moto te akosanga yokelo sambo yawe tobina ngai yawe kosaka te yawe. Capage TV. Ozana suki ya pembe babengisa Jose kumama yeso yo ulati ceinture na loketo babengisa évangile tikangana te ya liloba na yo ana makolo na yo mapapa babengisa évangile tikangana te ya liloba na yo. Ah, kumama yawe, kumama yawe, kumama yeso yo, papa yawe, kosakati yawe, yawa kosakati yawe, zombe na ngai, yawa kosakati yawe, zombe na ngai, okosa ba profeta te. Ukosa bantu mate mwana na moto te yawe zombe na ngai mwana na moto te akosa zombe na ngai moto te yawe na mokili oyo akotombula bosapi aloba okosa ye nyonso loba na vi ya moto wi amene o nyonso loba na vi ya moto wi amene mwana na moto te yawe nzambe na ngai mwana na moto te akosa nzambe na ngai yokelo sambo yawe nzambe na ngai yawakosaka te yawe nzambe na ngai yawakosaka te yawe nzambe na ngai. Capage TV.